Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Fiston fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
Diogo yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda Lelo tokosolola makambo mibale très important mais mingi tokotelema tokobeta cette epai wapi jeune fille Alélie maman na ngai azali na 50 ans mais habillement na ye façon ya kolata na ye lokola jeune fille ya ba 20 ans epesi pasi maman olataka osalaka age na ote etala mwana ye na télévision aye kolela yango tokosolola yango lelo kota ba maman na so mikolo boko maman bokota est-ce que kolata oyo ezalaka na ba age nango adolescent olata ndenge nini adulte olata ndenge nini mama olata ndenge nini ezalaka elatelia ekipaka age yango tokosolela po mwana Alélie. Comporte-toi comme les femmes de ton âge. Tu as 50 ans. Tu n'en as pas 15, ni 25. 50! 25 ans de plus que moi. Les femmes de mon âge. Regarde juste ce dans que je vais ton te rappeler, environnement. c'est que je peux faire ce que les femmes de mon âge font. C'est un point. Et les femmes de mon âge ne peuvent pas faire. Et pesi pasi ya kosakala te mama na kombo ya Alexia mobile na ye atumbie na sid pona aboya kibongo kolongola zemi ya 5e enfant et pesi pasi ya makambo le grana mokili oyo ekobangisa yo vraiment. Dans la République démocratique du Congo, président Asseni Mwanamboka Denis Kadima a confirmé que l'élection est kozala bongo le 20 décembre et puis Bakolongola attaque candidat mon côté Moutou a gagné ndé à solo yango, c'est ce que nous allons voir. On va développer ça dans cette émission mesdames et messieurs. Autant que cela dépend de la centrale électorale, aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclu de ce processus. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda
kaka ndenge bozomona bato nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo radio Lokole masolo et pas pito kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala lokola boze ko remarquer bandeko décor izongi normal c'est-à-dire que tozongi sika boye et sika na biso ya kana fief ya radio Loko télévision voilà ceux qui bon ni décor échanger c'est que nous sommes quelque part sika bo tozongi ya bon ni décor na biso ezongi kaka ndenge ezalaka ozona na biso na Sénégal et pas Vicky Mabonza voilà ozona na biso na Tunisie ozona na biso na Espagne na Douala na Cameroun partout na Yaoundé na Los Angeles na Dallas na Boston partout ce que vous avez et depuis ce nabino yango la 5 ans ya soko koti et le ko ya liboso soko vous allez abonner merci yeba bongo ko partager puis ko tia j'aime kasi soko vous allez abonner te au monde biso ba liboso par hasard ba tindeli na groupe WhatsApp yo au koti au s'abonner et puis soko s'abonner ko bosa na kate ko fina cloche de notification pona orataka ba programme oyo ata soki mu kete yaya partager ka masolo o yo lingaka ko partager ka yaya peut-être les autres ko beta lelo awa yo ko intéressé au te mais tant yo partager et ko intéressé ndeko moko songolo et sika moko pakala yango to kendaka nango ndengo wana est-ce que okomi voilà. Alors, bon, merci na sponsor d'Abisso Michael Josh qui continue à nous faire confiance. Merci Michael Josh, on est ensemble. Na senga kana yondeko kota na site ya Michael Josh ya site wana ezali na ba langue belé plus de 15 langues. Lingala, Swahili, Rissu, portugais, français, anglais, espagnol, donc langue au à l'aise au côté na site ya Michael Josh au Tali. Merci d'abattre au bateau au sombre déjà na site. Voilà, c'est ce que nous voulons. Au côté, au commandé, c'est très simple. Au côté na site, on a au premier article, au commis numéro de téléphone, au commis adresse na yo, au fouti na carte na yo, ba conseil la livraison. Tinanda kunayo esi kozalaka kitoko te en tout cas Michael Josh merci na musa de kosala griffe ya mwana mboka yaya tola takabongo Michael Josh ça se comprendre voilà ba montre ezali ba chemise bilamba ya malili ba tuna États-Unis degré bazoko lata Michael Josh na Brésil na Argentine na ba pays mususu ya Europe ya yo congolais pona ola telamba ya ndeko na yo osoma montre ya ndeko na yo linette ya ndeko na yo problème yo bongo na Michael Josh ça langa plaisir ba petite à quartier ba petite Android ba maman ya swag hein to commander Michael Josh est-ce que vous commis voilà c'est que bien na lobaka yango pe to bosala kate soki to kei bongo na Kinshasa to la kana Genesis Hotel oyo ezali etongami esalemi na ba dimension na ba norme internationale kaka lokolo zali na bongo na France différence yati
olala na Genesis Hotel olala na Pongi olamuki boye ozali na kati ya France kaka mais kaka hotel libanda au monde que ça Kinshasa. Merci na Genesis Hotel na hôtel kitoko sali condition kitoko yaya ozala na client poto ozala na Afrique du Sud ndeko na collation kala mingi te ba collation ngo banda awa ba anniversaire ba fête ba mariage benga bango ba kende ko bouquet na Genesis Hotel salon Congo salle de fête ya kitoko sala conférence nyon surtout Genesis Hotel yaya pour la courant comme tout samate groupe électrogène ezali wana 24 hours 24 heures sur 24 pour la courant pas si tout est-ce que comprendre Genesis Hotel ce qui peut nous dire ça moi des transports exaté au bengi Genesis Hotel ba kozo ba dans aéroport tina hotel kitoko te voilà donc na rango ndengo wana ya toko bana bongo na République démocratique du Congo na makambo etalima ponono élection toyebi que président Oseni Denis Kadima mwana mboka alobaki élection ekozala le 20 décembre qui pleuve ou qui neige tozolanda yango ndengo wana président Asemi alobi yango totala soki ekosala mandengo suena biso ezali esala pendengo wana mais élection ezala le 20 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce n'est pas un problème. Problème, c'est l'élection libre et transparente. Mouto ya poni, botika va voter, oyo va pona qui est salama. Toboyi le sous plus tard et à sous makamono, mouto a gagné quitté, barame bele, toboyi le kola, toboyi le sous. Moi na mboka Denis Kadima akima lisusu na exil lokola colonel nanga kimi abandi ko saba chantage libanda soko mo ngaka ko ma beboni maki yango pona nini nga makamepela nga mutu passe ba pour mboka yango to linga mission politique po mabe ko kotaka voilà suivez un peu moi na mboka Denis Kadima pas confirmer que aucun candidat sera écarté mbako longola ta mutu moko te batu nyonso ba poster na présidence ba kozala wana course Batala, Yomorotala, Osaïni, réalisation Osaïni pendant les 4 dernières années, sur tous les plans. Oya ko gagné, Yende va proclamer. Au combien, Landa Denis Kadima. Nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous. C'est l'occasion de le répéter. En dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté, cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier. J'aimerais rappeler à nouveau que la CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Autant que cela dépende de la centrale électorale, aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclu de ce processus. Donc, au nom de notre centrale électorale, j'aimerais vraiment rassurer vous, les candidats indépendants, représentants des partis politiques et regroupements politiques, que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence. Nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom CENI comporte un I à la fin. Ce I-là signifie indépendant. Sans indépendance, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. Donc la CENI est jalouse de son indépendance. Nous serons indépendants. Nous tâcherons de faire en sorte que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence. En même temps, la transparence ne devra pas affecter notre efficacité. Cela doit être clair. Vous avez en face de vous une équipe qui est déterminée à tirer des leçons des faiblesses du passé, à consolider ce qui a été bien fait. Ayons seulement la solidarité et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où les choses sont bien faites. Parce que nous allons continuer à bien faire les choses. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes, ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole.
Yaya lisolo oyo batide biso pa ndeko moko epesinga ipasi ya kosakala te mama o wali komona wana jeune fille akomi mama mais jeune fille komona ye Alexia yaya tala photo na ndenge zalaka jeune fille na ndenge ya komi bomonzo te komi mipiku ndengo ama baku qu'est-ce qui se passait mobile na ye abwakili acide yaya tout la kabatu makambu to mona na mokili oyo ezopesa pasi ya kosakala te qu'est-ce qui s'est passé Alexia na mbala na ye bazalaki babandaki kobunda yaya vie ezalaka ndengo wana misusu babunda esika ekoya kosimbela eyebi te yaya banda okenda poto banda okenda Afrique du Sud banda mpe obota mobala vie osimba te kolemba te yaya nous devons nous battre chemin de fer bunda yaya ntango ekosimba kaka eloko moko te o so nzamba te maboko esimbaka kaka okomi yaya. Alors, Alexia, là on parle de possibilité à la guité. Alex a dit bah fille oh bah soira zemi pas ma pamba. Y a possibilité d'alité, mais bah là moi la boti moi na liboso, moi na mi balé, moi na mi satou, 4e enfant. Bah yoka na ki ba dosé, mais par mégarde 5e zemi et ko bima. Isusu. Mobali Alex a dit non, toko kontende ngwante. Tout ça la possibilité té. Possibilité d'alité. Tobo dans ce 5e mois là bah oh tu kotanga difficile osuka ndenge nini en tout cas il faut avorter olongola zemi oyo Alexia boya bi jamais ngana kolongola zemi te ngai na salut chrétienne biso pour la soma boya za la raté discussion moi c'est mobala ko sakana te Alexia aboyi ya wana peut conseil pour la bino bande ko basi ya solo abotaka na programme technologie comment déjà évolué yaya kende bongo na hôpital kende mona ba médecin soki oza retard pamba yo kende bongo ba médecin ba boucher kuna so basala so ina ngwa to batonga na bika des arrêtés bino ba yaya basi boye bino salaka pona ko éviter makambo susu. Alexia akenda kindengo wante pendant qu'il y a boya te trouble pesi passe ya kosakate tala moi si nenga zalaki moi si bonzenga tala nenga comme pesi passe ya kosakate qu'est-ce qui s'est réellement passé tangu balali mobile ake kozwa acide soka sombaka acide wapi soka nini azui asopeli moi si na ya acide acide pelaka moto asopeli mwasi na ya acide apeli si moto mwasi andi koganga pesi pasi yaya mwasi na yo obolalaka na ye bovandaka na ye boliaka na ye camarade na yo na yesaka bino awa femme mariée camarade na ye intime ezaka mobali na ye kompe mobali camarade ezaka mwasi na ye na bana na bango yo pena moninga alali osopeli acide otumba ndengo wana ça c'est que l'esprit yaya. Ça c'est que l'esprit. Yango na pesaka conseil mingi na bande ko ba couple ba marié. Yaya avant kolala, il faut osambela. Lo sambo e futaka yaya. Lo sambo e bomakate o e bomakate e polakate lo sambo. Sambela ka yaya. Linga kata bosa na kanda na journée na couple na papa na maman na tango koma na pokwa. Gentillesse wana bola la toujours na esengo ba couple bola la kana te po mabego okota pole bola la kana mona boko ndeko moko ponge zuye makasi alali pena profondément même sous pe au mona asala pongite 1 heure 2 heures pour ta lali na ye siko donc akosala mutu mabe otela blabe muto azara impoli na ngaye yo moi so sara na ngaye yo na ko kata ta kingo na ko kate mutu na li wana. Yazui asopeli acide. Le col appelle moi si. Tout le monde a qui yango. Tout l'accès awa na radio le collègue. Ndeko moi si oya kataki porokondo ya mobile na ye. Mobile alali profondément ya la muki be akia kozwa mbeli kaka boye. Pona nini jalousie passe yaya. Ça la attention. Le mariage n'est pas quelque chose à blaguer avec. Mariage c'est quelque chose de sacré. Yango moni monguna kada pemba abundisaka yango yaya. Tola la kabongo na pela kimie po nzamba zwa kalukumu po mabe kotate. Yaya mwana mobali oyo mobali ya Alicia abwakeli acide apelisi moto Alicia bandi koganga entre temps mobali onkutu abana ipe ko sala pété. Musala malongo zalaki te Alicia mutane ko sala na chantier moi mike pour ba survivre yaya abwakeli moi si acide apelisi moto sikoyo
na zemi yango longo te bokokufa nzala nyonso tu wana mabe kokota bana bato mama do ganga olela bana babimba ki kobenga ba voisin papa tuila mwisi ya zaza bakene na hôpital ba essayer ko sauver Alicia yango monenga komi ndengo wana epesi pasi ya ba histoire biso za mokili oyo atayo moko nyonso tu wana nini possibilité za ite yango na baka na vie ya bunda zala au mona minimum wage ya vie za la moi katikati po mabeko tate de moi profitera mingi soki moi pia ki kote na couple moi le bas ekiti mais yeba yango na vie non sto za kana o et le bas est-ce que komi ya to so la pembe Toso la pembe. Onga na libala ona lembi kutu bunana na ata McDonald's te libala ona sa bimala mobilité et le remonte pierre na pierre ya chaque chose a son temps. Camarade ozo envier wana mobali naza na mbongo mbala sala est-ce que mbongo bazwa ko yebi yango camarade akenda ka ngwanzu asala ya to betaki sola ba fia ngwanzu awa lobi bo santaki bo monaki mama ngwanzu tazalaka to solara pembe to peneyo est-ce que bokomi yaya telanga ba j'aime kunako telanga ba j'aime Eric Chinambuka telanga ba j'aime yaya namoni yo Eric Chinambuka Judith Feza Shinzungu namoni yo Amelia Mpunga namoni yo mbote na bino oza ebele yaya telanga ba j'aime to ba j'aime avant de continuer taba j'aime yaya. Ouais, mbote na yo mama Suzana Masamba Zena Litu Liutu mbote na yo Nicole Belou depuis Kinshasa toujours présente Nicole Belou voilà Shabanou mbote na yo Patricia Obesi Mélanie Mawanda merci beaucoup depuis Canada Mwilandala merci na yo Phénomène Emmanuel merci na yo boza ebele Aimé Kikumbidi voilà mbote na yo epesi pasi ya kosakana te bazui Alexia bakena hôpital basali oba ko sala wana atikali na défaut pona nini Alexia aboyaki ko avorter aboyaki ko longola zemi mobile na ya sopelier acide apelisier mot ça c'est que l'esprit yaya ça c'est que l'esprit to kanga makaka na nzambe o to lobaki te to lobi yaya pasi bakaba muto makamwana mukili oyo nzambe kaka sino mawa ya to beta lisolo sika boto ko solanga na kolobaka ka mukena kotikela yo chance yo moko oyoka ndenge bali ko expliquer wana pesi pasi ya na uta ko bandeli awa est-ce que âge et ça la façon ngwa ko latela oui par exemple l'autre ko lobela maman mais to ko combiner ngomba maman na ba papa tangu jeune fille azalina numo seka azali moseka bota bana miki ko late ki parate tanga ko moi adolescente bo sala adolescente consort comme moi jeune fois 18 kuna ti ba 23 24 o ko mo na ya ko lata libumu libanda consort pona ko attirer batu oui azana besoin attirer ba mibali pona abala jeune va non jeune fille kasi ata mutu akomi jeune fille soki aussi au bali o komi mwasi ya mutu yeba ndenge ya kolata okokolata na o très bien sexy mais libungu libanda te oteka to libanda te bomba nzoto ne ba bomba ka kwanga na esa kabino ya à l'époque d'ailleurs ata kwanga ngoma ka changer makambo changer na vie tango biso zokola to tanga kelasi degré bala basi bande ko bomba doki ezaki doki po omona ta sous-vêtement ya mwana classe na bino problème au monde a sous-vêtement à moi c'est qui problème parce que bomba ngolo kola bakasa kwanga mais si kobo donc yemo ruta solinga donc yemo rawatikela no botala mutanzo ensuite tatouage a tena mukongo pona ni amona passer tatouage bomba ngote tango tatouage na mukongo na se na mukongo na yo pona sa nini tango aussi tatouage o tena mupende pona nini il faut être mukuse pour mutamona yo femme mariée ata yo moko pasi na ebite soko mukena osa monde de l'enfer to ndenge nini yaya kala kabale ko bomba lokola kwanga tane bomba kwanga na ebite monde de l'enfer ata kwanga ngo yango moko e bomba makasute yaya kwanga za kala na bakasa bati bakasa bomi kwanga mais siko kwanga ngo monde na kaboy bako ba kwanga na plastique ya kwanga osomba kwanga omuna ya kwanga na kasi ndenge zali
makambo est-ce que bokomi balandika idéologie kwanga na ebité pourquoi ezaka no kwanga kwanga bafinika yango makasa bafinika su kwanga makasa te koma somi kwanga na plastique au moins kwanga na carte ndenge za déjà nde ba jeune fille bakoma ya obali déjà osolo taka lokola ba jeune fille. Chose grave, moi na oa na télévision yaya ekolela maman na biso za 50 ans s'il vous plaît, plus de 50 ans yaya maman ya 50 ans azokola lokola bana 25 ans nandeni maman pena da beti pena kilota mukuse abwaki body akangi ba suke ba couleur na se una abwaki ma perpète mais oboyat moi na kefunda maman na télévision ba bengi si maman et ça genre ba mission ka libso sala kawana et ça n'a pas confondre avec Côte d'Ivoire. Maintenant, prêtez un gros pour dans la Sabino, tala makamoué le kayaya. Ata balobikutu, lutte contre la vieillesse, maman bimpendumbo tenayo, lutte contre la vieillesse. Toye bakandengi ya kulata. Oui, c'est vrai que au cause de la swag, maman, au comité capete, oui, c'est vrai. Parce que, tant qu'il y a calendrier, tout le monde a. Moi, c'est à Bala Mitiki, moi, c'est à 30 à 40, au moins, moi, c'est 50 à mon côté, ma change. Au moins, maman, pendant 50 ans, mais on dit maman 50 ans. Maman, pendant 40 ans, on dit maman 40 ans. Bêta, pour tenir, ça va, oui. Il y a bêta, na tenir. Tenez qui paraté. Au bêti, pendant ensemble à Michael Josh. Au bêti, pendant Robbie à Michael Josh. Au bêti, pendant au bois qui se colle à Michael Josh. Mais. Olati ango ndenge nini. Qui vous dit que pour ma propre, pour ma sexy, il faut être bloqué à me coucher. Oyo ndenge mona ba jeune fille, ndenge mona célibataire. T. Est-ce que vous commis? Le col appelle ma papa. Papa déjà papa mukolo déjà si so 500 combien? Oui, jean tout le monde attend la jean hein. Ya romati ça, ya rokiti ça, on a aucune question. Ba jeune ba ya rokiti ça. Sono la niba mujomba kitara tina sema kolo oh ba mujomba bino pour legisi sur comment papa moko boisa na ba 50 ans ya zo ta jean na se taibas oh te bongo te yeba kananga ya kolata papa me lata 10 cents chemise polo obeti quand même normal propre kolata lokola ba jeune garçon te est-ce que bokomi tala mama oyo nenga tuki motema ya jeune fille na ye a bébé si motema ya jeune fille na ye si jeune fille comme la télévision elle ko funda boisa ki mabe koti maman on ta bo na ye tala donc asa na pas l'aise est-ce que tu as mon limo normal to ndenge ni yaya imaginez maman 50 ans azoko sala la fière ndengwa et rappelez nga sur du soto beta ki wana oyo maman oyo abana ko boya ka sala 50 ans ote nga na 48 ans na mona 27 ans lutte contre la vieillesse. Tola takamalamu. Là, ça me rappelle encore belle époque. Il y a Mobutu à l'époque. Femme noire, femme africaine. À l'époque, on est silé. C'est des babouya que ma puta. Oh, pardon, ma pantono. Au comment la jeune fille, mais pour ça, on soutenait une. Quoi, maman à Poto? Ma maman à Paris, ma maman à Bruxelles, ma maman à Djibouti, ma maman à Cape Town, ma maman à Pretoria. Ma maman à Luxembourg, ma maman à Canada, États-Unis. Il y a Suède. Ndenge sala kala jeune fille pena jeune fille alati pena libaya atongi libaya na liputa moko alati a bendi chinois a bendi nwani tala ndenge bo makitoko ndenge la femme alata idine tisha spaghetti a benda gaer moko a beti liputa moko libaya a bendi ka nwani landa siko beauté a femme africaine pour ça la ndenge wana ko yaya est-ce que bokomi to me kana tamba la moko yaya est-ce que d'ailleurs ba maman de botelanga on sala maputa on sala comme maputa landa kunayo maputa sambwa ya ngona lobia ya Michael Josh alio o moni Michael Josh na linga bino à part bilamba ya mindele bilamba ya biso a femme noire femme africaine ezali yaya super wax hollandais ya Michael Josh super wax hollandais yaya na 95 €, nulle part ailleurs nga comprendre te ata aucun na Vlisco na Hollande et si ka basalaka ba super wax hollandais et ça la prix wana teza 125 € moko so ba kitito so ko sunya nga ma faire au reçoit ngona ba 100 et quelques euros mais pas Michael Josh
95 € si ya super wax hollandais. Aussi super wax hollandais, otongi ma libaya, liputa moko sko bois ki wana femme noire, femme africaine. Kitoko, to mekako. Yaya, soko zakala liputa te, somba liputa. Soki ba mwani kuno ke musika ya, ba maputa ya moins cher pesali. Yango wana Michael Josh, abi siko pe, parce que ba oteka ba hollandais. Super hollandais. Voilà, vous avez moins cher que les cas. Ils ont 70 €, je crois. Maintenant, la bandit a monté, tu as les bino. L'attaque, c'est la âge na yo. Pour na, tout qui s'est monté, mais à banate. Tout qui s'est monté, mais à banana yote. T'as la moine déclaré, c'est qui m'a bien côté. La ligne, oh là, élément, oyo, landa, pour compagnie. Tinda, panza, partager émission, boire dans la plateforme, surtout, yaya. Peut-être Michel Oyo était yoté mais côté de Komoko Songolo et Sikamoko Pakala Tolanda. Comporte-toi comme les femmes de ton âge. Tu as 50 ans. Tu n'en as pas 15 ni 25. 50. 25 ans de plus que moi. Les femmes de mon âge. Regarde juste ce dans que je vais ton te rappeler, environnement. c'est que je peux faire ce que les femmes de mon âge font. C'est un point. Et les femmes de mon âge ne peuvent pas faire ce que je fais. Ça veut dire que Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Je peux m'asseoir? Oui. Merci. C'est très belle. Merci. Vous allez bien? Oh, je vais très bien, ça se voit déjà. D'accord. Est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Au moins, vous savez pourquoi vous êtes ici? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que votre fille a déjà eu à vous faire des reproches par rapport à votre accoutrement, par rapport à votre comportement, par rapport à vos fréquentations? Écoutez, ma fille me fait des reproches par rapport à mon style de vie. Ben, vous blaguez ou quoi? Ben, elle n'a aucun droit à ce sujet. Mais de quoi vous parlez? Si votre fille vous a fait venir ici, c'est parce qu'elle a quelque chose qu'elle a à vous dire. Et elle aimerait qu'à l'issue de cette émission, vraiment que vous preniez ces doléances en compte. Je vais laisser le soin à Loïs de se confier à sa maman. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu es malade? Ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je vais bien, maman, je vais bien. Ah, Dieu merci. Rebonsoir. Merci, ma chérie. D'accord. En fait, maman, si je t'ai appelée à Mondo Vision, c'est parce que tu m'as pas laissé le choix. Et comme nous y sommes, je vais aller droit au but. Maman, j'ai quel âge aujourd'hui? 24 ans. D'accord. Maman, tu en as combien? Mais attends, ne me dis pas que tu m'as appelé ici pour me poser des questions. Tu sais très bien quel âge j'ai, je suis une femme de la cinquantaine. D'accord. Maman, je suis une jeune fille en fait. Quand tu prends le temps d'observer tes accoutrements, tu prends le temps d'observer ton comportement à la maison, quand tu regardes tes entrées et tes sorties, est-ce que ça correspond avec ton âge? Mais dites-moi un peu, demoiselle, qu'est-ce qu'elle a cette enfant? Elle va bien? Madame, est-ce que ce que votre fille dit est vrai? Parce que c'est vrai que là, vous êtes bien habillée, mais j'ai comme l'impression que d'une part, elle pourrait avoir raison. Ah, mais c'est pas possible ça. C'est une flatterie parce que moi je trouve pas en fait que tu es bien habillée. Regarde comment tu viens. La preuve en est, regardez. Regarde comment tu viens habillée. Tu m'arrêtes ça, tu as compris? Tu m'arrêtes ça. Mais ça c'est ne me manque plus de respect, hein. Je suis ta mère, je t'ai porté 9 mois. Est-ce que tu m'entends? Maman, quelque part, je peux dire que j'ai honte de toi. Maman, tu ne sais pas t'habiller décemment. Regarde-moi par exemple. Qui je veux? Tu n'as aucune leçon à me donner. Petite ingrate que tu sois. Non. Mais dis-moi un peu. Tu es si jalouse que tu l'aimes même de ta propre mère? Ah bon, maman? Mais c'est pas possible ça. Parce que je trouve que je peux être jalouse de toi. Jalouse de ta propre mère? Fanny, mais c'est fini. Tu es dans la cinquantaine. J'ai encore toute l'avenir devant moi. Pour atteindre ton âge, il me faut encore 25 ans. Je suis encore toute fraîche. Devant toi. Que vais-je t'envier? C'est pas possible. Je te rappelle que je suis même déjà fiancée. C'est vrai que je suis pas encore mariée, mais au moins je suis fiancée. Je vais t'envier quoi? Dis-moi un peu, ma chérie. Rejeter. À combien de reprises? Qui es-tu pour que je t'écoute? Je suis ta fille et je te rappelle que je suis l'unique. Ah,
Si tu ne m'écoutes pas, vraiment, qui va je commence à me poser la question à savoir si je n'ai pas eu un changement d'enfant à l'hôpital. Madame. Parce que là, apparemment, physiquement, tu me ressembles et je pensais que tu me ressemblerais à fond. Madame, là, vous êtes en train d'aller... Madame, là... Je suis franchement déçue. Sais-tu combien de jeunes filles aujourd'hui aimeraient avoir une maman comme moi? Je te rappelle qu'avant... Sais-tu combien de mamans de mon âge aimeraient avoir le corps que j'ai? Ah bon? Est-ce que tu as une idée? Tu peux bien avoir, mais le valoriser. Est-ce que toi, ma fille, tu penses qu'à mon âge, tu seras comme je suis? Plus que toi-même. Madame, j'ai pas besoin d'exposer mon corps pour montrer que j'ai de la valeur. Je doute. Madame, est-ce que le comportement que vous avez là maintenant, c'est pas la résultante de quelque chose que vous avez vécu de par le passé? Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de jouir de votre jeunesse? Elle a parlé de son père tout à l'heure. Je tiens à te rappeler que quand je rencontrais ton père, j'étais la fille la plus belle du quartier. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, toutes les années que tu as passées avec mon papa, tu n'étais pas belle. Par amour pour ton père, il m'a séquestrée. En fait, il m'a enfermée. Il m'a empêché d'être réellement qui je suis. Donc, maman, tu n'as même pas le respect pour l'âme de mon père qui repose l'âme de ton père, ce père dont tu parles m'a connu tel que je suis. Je ne suis pas devenue ce que je suis. Maman, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Madame, s'il vous plaît. Je ne suis pas devenue ce que je suis. Madame, s'il vous plaît. Madame, est-ce que vos amis s'habillent exactement comme vous? Mes amis? Oui. Dans vos réunions, dans vos associations, comment est-ce que vos collègues, vos amis s'habillent? Est-ce que vous imaginez combien de mes amis m'envient? Tout simplement parce que vous vous habillez comme une jeune femme. Oh, et vous envie pourquoi? Parce que vous êtes très belle? Parce que vous êtes plus belle qu'elle? Est-ce que je vais refuser le fait que je suis une belle femme? Est-ce que je vais refuser? Vous êtes très belle, ça c'est... Mais pourquoi vous m'en voulez d'être belle? Pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi vous m'en voulez? Madame, vous savez, vous pouvez être belle. Mais est-ce que je me suis créée? J'ai été créée par un créateur, il a choisi de me créer tel que je suis. Maman, personne ne t'en veut, on essaie juste de te montrer la réalité en face. Comporte-toi comme les femmes de ton âge. Tu as 50 ans, tu n'en as pas 15. Ni 25, 50, 25 ans de plus que moi. Les femmes de mon âge. Regarde juste dans ton environnement. Ce que je vais te rappeler, c'est que je peux faire ce que les femmes de mon âge font. C'est un point. Et les femmes de mon âge ne peuvent pas faire ce que je fais. Ça veut dire que j'ai 2 sur 0. Je suis une grande dame et tu ne me manques pas de respect. Je suis une grande femme et tu ne me manques pas de respect. Et que ce soit la dernière fois que tu me mets dans une pareille situation, je t'avertis. Tu sais quoi? Le contraire m'aurait étonné. Quelque part, je m'attendais à ça. Ouais. Je vous l'ai dit plus tôt, elle n'écoute personne. Donc elle a l'habitude de réagir comme ça face à toutes les situations qu'elle vit. Exactement. Si moi, sa fille, elle ne réussit pas à m'écouter, encore moi, à Mondo Vision, combien de fois si j'avais fait une réunion de famille, ça aurait été pire. Attends, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Hein. Tu penses que moi, à ton âge, je fréquentais avec le genre de saleté avec qui tu fréquentes là? Pardon, maman. Je ne regrette pas mon choix. Je l'aime. Je me sens à l'aise. Je sais même que je suis plus à l'aise que toi. Parce que quand je regarde le genre de vie que tu mènes, je peux pas t'envier. J'espère que tu n'auras pas de regrets quand tu auras 50 ans. J'espère que tu ne seras pas une femme aigrie quand tu auras 50 ans. Je te le souhaite. Ah bon? Parce que j'ai peur que tu aies des regrets. Maman, tu n'es pas un exemple pour moi. Loïs, lorsque vous étiez... Voilà, mesdames, messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Je crois Bolandi, Boyo qui commence à se plaindre de Botali, le autre soleil Makami, Balé, Ozlaxibino, on a commencé à Alicia, Mobile Naye, à Boakelaki Assis d'appeler Simoto, moment que élection et Kozala, on t'a confirmé, un président, il y a Seni, moi, na Mboka de Nikadima, mais aussi, moi, na Oya Yoko Funda, maman, la télévision pour maman, dans la plus de 50 ans, à la table, la jeune fille, qui peut m'appeler à Zoloba, lutte contre la vieillesse. Et, ma maman, bino, ma jeune fille, hein? Ba maman, bino mwana ba jeune fille. Oh te lo ba quitté, to lobi. Partager émission oyo, partager peut-être esungi yote, to intéressé yote mais ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala. Est-ce que boko mi? Voilà. Yo mu dota la biso ya so le solo ko beta ko bomba te ya pesa li solo. Ma solo zali ebele awa, ebele ya. Soko pesi solo na yo, na to beti yango to ko mutungisa mate. To soko beta ba solo malembe puis to ko vérifier pour na to tout kamité mais ba douter. Est-ce que boko mi? Voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de
chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel, partenaire na biso. Merci na Mama Charlotte Kaputu. Tozo annoncer très bientôt on a couple moko boy to na kombo oyo ba na bongo ko le kapé na chaîne na biso pona ko pesa mateya boni ba couple ko za la messe aussi si ba modalité ba si makamunyo surtout et puis boko na to présenter bango publicité ko le kapa quelque temps avant bongo ba banda. Portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collective fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel. Il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, tous ces abonnés le moko bandeko côté na site na website. Il y a Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boui. Sikoyo Winter Ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo Ngebanda sama Ngebanda siko na Afrique. Pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh. Au sentir kilo pena timna polo pena boye mutandimi. Mais na Europe sika boye mali le banda. Donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chaussure kuna 1535 €. Si kalango ba trahir payo soko soma que chaussure à Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh. Sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so ça ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so ça la ki yo mutentel to mona la télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis c'est que bien pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fête batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion, benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.